nani mwokozi Yesu, nani mwokozi Yesu, tukuite Yesu kwa sababu leo tunaenda kwa moko katosika Westringa nsambe lokalo yayo lobala nsambe apawele komisi pona kumona naye pona kutina naye pona nina kali yaona sisi katosika tumakai tukibonde nsambe ini gol para papana pepe dan pun tak ada usaha. Hanya istana boleh. Istana yang kau sana. Soal sana sudah. So tinsi soal boleh tinggal. Hanya itu usaha yang kau boleh tinggal sekarang. So yang tu singkat yang boleh. Istana itu ikan itu. Hanya experience di saksi. Experience oleh esa como pergi, como mati. Chasse esprit nyoso oya bapanga bitema esprit nyoso ko tpa koto mati ekese ko pole sa kusika tumba biso kama biso na kombo simasia amen amen tozo kero kuzwa teme sulu nini yomuntu osiko sala pono ko sala ukana nzambi nini yomuntu osiko sala po na ko sala ukana nani ya nzambi. Nous avons la prophétie, nous avons pas de l'occasion. À l'élection, nouvelle alliance, alliance la paix pour l'aïe. Alors, nous avons essayé de faire de l'eau qui s'envoie. Tout l'ensemble, nous avons essayé tout ça. Alléluia. Nous avons le temps dans l'Évangile, chapitre 35, verset 1 à 5. Et dans les deux Genèse, chapitre 1, verset 5. Totalement maestro. Tutelimita kwa mwanzo. Nzambe alobina Jacob longwa awa. Kende kovana na mboka Betel. Esika na Biblia kio tango ozeko kima ndeko na Esau. Kuna okotomela ngai mesa ko pesa mabonza. Bongo Jacob alobina bato kota na ye pela bato nyonso o bazake na ye. Bongo ka bantana lopaya. Oyo ezena 4 bino. Bobi komisa peto pe bolata bilamba mosusu. Toko kende na Betel. Kuna na botomela Nzambe mesa po mpona bonza. Point ibila ngai tamala zake na pasi. Pe azalaki kosalisa ngai na bisika nyonso za kokende. Bongo bamemeli Jacob ke ko nyonso ya Nzambe po bazalaki nango. Pe biloko ya bikilakila po bazalaki kolata na toli. Akundi nyonso na sia ya nzete monene oyo ezalaki pembeni ya Sikemu. Etango elongo wana Nzambe atindi kobanga monene na bavile pembeni boye moto moko te akombolaka bango. Alleluia. Tokana biso. Texte oyo tutangi ndeko na ngai tutalisa Nzambe azolokwa na bombo na ye Jacob. Pote Nzambe tango nyonso ekosali kambo ayaka kovisite ombwe na mokili. Ayaka kovisite prophète na ye. Ayaka kovisite moto asala alliance na ye. Pote atalisa ye projet na ye Nzambe. Pe tango Nzambe lubi na Jacob awa ke longwa kende na mboka Betel. Pote kuna Nzambe bimelaki ye tango aloki na teknesa. Nini akosala kuna? Akosala tongola Nzambe mesa ya kobonze kama kupesa nini? Merci. Mais Jacob ayebaki tango nyonso Nzambe abimelaka ye. Tango nyonso Nzambe apesa mutindo pote libota Nzambe asala. Ke Nzambe na asala musato. Bayo ke nikende bisika ona a préparer le potail. Abitozo kende na Betel. Kasi moko na bino abuaka Nzambe ya bapaya. Wala zalikana ye. Alors awa tosomona ndeko ngai Nzambe atasa bisuri kambo moko senekate bana Israel.
na kaka Jacob na Isaka nyonso ndeke batobodaki donc batamba balingaki nzambe motema moko mpe balingaki motema Jacob. Alléluia. Balingaki motema moko mpona nini stili ezomona awa ntango kaka lobi bango ke tala motika nzambe lobi boye tozokenda Beteli toyo tokola nzambe mesa opesa bakonza etango mpe alobi na bango ke bisika wana tozokende esengeli moto na moto asali nini amibongisa. Alors la simple préparation pour la route de l'ensemble est allée pour ça pour l'ongwa mabé. Pour l'ongwa mabé, oh ils attendent d'ailleurs. Pour l'ongwa mabé, oh et ça part entre deux l'ensemble. Alors si ils ont ça awa, bateau ça. Alléluia. Bateau ça ni, bateau ça qui. Pour nous voyez bateau ça peut quoi ça quand Jacob. Avec lui quand moi ça me ça quand moi. Lituma nyoso o bazali mako. Nzambe arolo msango. Na bundamu wana konzalo sana mako o nzamba yule bisototika mwatoka mamotema batika kiambo bongo bakibu bisuma ndimana lelo oyo nzambe azula biso tala angosa alliance ya sika na mbondo pote bakki mona tukumba nye alliance nzamba sala muntu abisaka deuxième alliance nzamba sala muntu boke oyo muntu abisaka. Troisième alliance, c'est les autres qui sont là comme d'autres pays c'est ça. Mais ça me donne tant pour prendre son bénéfice na bon mon ayo. Na mon droit ça na muki. Ah, ça na projet pour ça la quatrième alliance. Alléluia. Et la quatrième alliance wana bola mon ça va bomber bisukuna. Ai ezali ke ai molimo ne ko ça, esa alliance molimo. Ke muntu o nyuso na kata na kwa biso molimo ne ko ça. Bana mitema ko ça bola. Alors, est-ce que il y a une disponibilité de soi par rapport au message? Et ça, vous devez me tourner. Et ça, vous devez me tourner. Disponibilité de soi. Mais les gens tombent, vous êtes à tomber avec les gens, nous avons besoin de charger le plan. Peut-être que ça paye à arriver là. Pour ces réunions, ça nous dit. Tala skolumini na sa, tala bisika dokwe. Nzambe zotazi za sapine. Azotazi from direction nzambe. Alinga kama pepe. Azulu nebiso nini tuzumutu sa. Mais tant de message on nini ukiona ngatu sa. Bana ngai awa totali tango Jean-Baptiste amekotea. Sur de la liste 3 verset 10 à 11. Avec un zambe aliyotaka kumjali sikoyo bobomo na mitema botika kizala mabe mutlosa alibatiza aluka zobatenda kombe tatama tunusa alors bato opanga ekote katika mambo pour le vitabu ndio ndaba kwa prophète donc likambona moyeza léger exacte donc likamona mtuezo ya kusana alors pour être monaki bakama ya message batuna ki mosako nini tusala kwa kupanga kote tusala nini kuna jambo la selo oyo azana ila loko pale bila pale azakambela moko na mlinga wasa oyo azana kule loko kusema ono kwa kusema ngambo bato babinde ngela kipote kanda ngambo mwewe na babo. Si tu reviens à acte 2, verset 36 à 38, Batuma a été embrouillé pour nous avoir dit, mon la Pentecôte. Alors, Pierre a une parole, a son théâtre. Kaka Yesu wana, oyo azekata biso. Oyo azekata biso. Bino okanga kiye, bofinga kiye, bokomisa kiye. Kaka Yesu wana yende kutokomi mpontilio. Batu sema mopasi. Mon droit de bénédiction, il se combat qui est, tu vas quitter, qui a un bon souvenir, tout le monde est un passe. Ma tournée, ni c'est tout ça. On a bien la baisse la rien. Que mon tignon soit à bon le thème. Père, vous en battez le baptême de Bobonia. Alors, le exemple à bon qualité. Car le moment où il y a des choses, nous avons pas de ce cas à Bobissi.
Mais yo menga toujours kwa pe kili mo bimba pote na ma TikTok tozo tinda na ma WhatsApp tozo tinda na YouTube ezoke ba to baza send message ko mais yo na ka do pe to yo ko tozo no ba nini disposition to ça besoin sambe pote mutu nyoso te ko na kati ya alliance nzaba pote na moment où on a trois alliances ils ont aussi là avec Jésus-Christ. Et c'est la trois étapes. Moment de grâce, moment de reconnaissance, et moment de souffrance. Moment de souffrance, il y a pas d'autre traversement, deuxième transition pour tous les cas dans la catégorie. Il y a pas de monde qui s'est commis là, dans la catégorie, ils sont commis là. Ma vie va tout se bouger. Va ça va pour toutes les difficultés. C'est moment de douleur. Alors, ça ne veut pas dire que mon côté, on a quand même à traverser la quatrième alliance. Mon côté, on a quand même à traverser la quatrième alliance. Et nous, on a toujours comme ça la ligne. Alléluia. Donc, mettez le mot. Tout ça la ligne. Bon, tu vas commencer que maintenant, il est carré. Comment nous est? Nous, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas faire des choses. Vous ne pouvez pas faire des choses. Ok. Moi, je suis allé à Yoho. Exact. L'homme est au lien de l'homme kaka. À ce moment, moi, au moment où il était le cola et tout pour l'examen, il y a quand même quitté. Mana batu comme c'est pour ça que quand il m'a. Mais c'est ça ce qu'on peut dire. Nous avons besoin d'une mission. Aïe au souci de soi, aïe au toucher biso, aïe au toucher, n'a pas nouveau, n'a pas ancien, puisque nous sommes touchés, n'a pas bénéfice. Maintenant, aussi, quand on a l'exemple de l'église, t'as pas tellement ma belle ou la salle, t'as pas tellement ou la salle essentielle, au moment n'est-ce que t'es pas se révolter, n'est-ce que t'es pas imaginer, mango te mettre tout ça là, il y a tout ça. Mais si tu es révolté, par un message, par exemple, qui est de toucher ma belle personne, et toucher ma belle personne. Mais si tu es tous à gêner, tout ça ta courage, tout na mon papa, ça c'est vrai. Alléluia. Soumana, même option pour la côte. N'aille la côte, mais comme le moyen de beau. Petit machin, ce côte, c'est non retour, n'est pas ça dans le milieu de la vie. Que a au côté, mon côté non c'est mon point au maillot. Mon point à la mission pour y pose à mon qualité. Et ça le coup. Alléluia. Et ça le coup, et ça va dire de ça arrive. Et ça Christ c'est le mourir. Yes, c'est avec ma casse. Yes, c'est qui va l'autre patience une autre point de côté là. Nous sommes bien. Yes, c'est y a à ça le pour là. Peut-être que c'est un petit pouvoir dans la bataille pour le dénoncer et ça nous a quand même bloqué. Alléluia. À bloquer, à boire comme c'est encore. Et puis il y a un bataille. Moyen nous laisse à son camp. Exact. Mais l'ensemble à son balisson tout le monde. Alors il faut ça tout le monde ça il y a un autre message, il y a un message oyo et peut-être ça pour ça, il y a une c'est bon. Nous avons limité le coup par la bénédiction. Nous avons limité tout ça au langue au messie au son. Nous avons limité parce que oyo moni n'a pas de Jésus, n'a pas de Jésus Masia. Na kusaba kujele prière na ko kanga motema ko kwena mabete nzaba ni mteko katela ya ko balaki kata mutilo jola ah ça je suis là na kata na ko so moko mobalo na ka ko na alléluia amen alors mwasi na ye mobali na ye mwana soki ozana ka mape dimampo te ko manzambe salini ebe Eli ndamazama munene
akufa ile kuna pale mabezo sana mana azumuna baada ya hiyo sema reclamation moyen agir tango nzambe akomaka débordé avec les autres mais tango zo kuti mabe makamoto yo eza mana mutie kuti mabe donc comme vraiment pour le presse bango exactement pas possible bango ne le tema mais ce que là il va faire monter à mon avis que moi à l'autorité la bande est akomaki bana et papa quand nous sommes mano il passe nini ya mtu wake au na matatu na biso tatu zi message tatu zonga na biso mo papa nyonso oyo mama nyonso na autorité vansa libota ambisia dokene tanza mkamalobi kana leye nzambe alikukuta sana nouvelle alliance manigite mabe etapesi alors nyonso tababe tozaba twasoma zata peut-être un chapitre 1 verset 6 porque surtout le bateau somté tozaba tobeli pessoa trabalha até pessoa mais muito nyonso wale kwa mabe na yeye nzambe asa disponible as awela kaye o tempo de que não manda tudo a chapa na minha acaba de na minha nzambe ba pure et puis a posumba yo petako bilipe o bixo manayo bixi botana mambo ya mwe petu era na jambo ikeke e kosi integiste na kama na biso esse momento matoi o nossa pote msao ile ali pote kana za bisalini ebe yo moi soza pote continue option oyo misma pote tindakiote on saba tindakite soko soko kubimate kile kutoka Mungu ndani ya zako kile ko dévoiler plan wana pote yelo obade wangai nzambe akomya kwa papa yao kana nzambe kanisa ni komanda ndiko komanda pote nzambe kama tala mki ataba sak ba pote bazotea ba prophète bazoma mais isso tuzuma todo kangi to kanga mitaka na mabe eso pesa ndani mais ça va comme un moment pour détruire mon qui à ce moment détruire pour bomber à ce moment détruire pour faire de yé et bien mais on est et comme ça que moi beaucoup bomber na kitaki kaka deto kwanza kama message kwa oyo nzamba do pesa ntomacha kwa aussi na stratégie ya pour comme message pour les deux rapide et c'est quoi WhatsApp groupe WhatsApp oyo ba ile waki waki na waki na leba mukorona tsutuka bwe muntu mo abenga presque wala national bio ngala kansi tuzana dossier monsieur moi après mozo traité wana ya mozo ntale yambie na ngone do sa après non deuxième point bolna deuxième point message lo kitla kingaye na WhatsApp alhamdulillah kati ya alliance oyo eza makambo solo eza na prêtre mona kama ayebisaka ete onzambe oyo tozala molelo oyo nzambe oyo sebre moko eza te esokola kosukaka nguya oyo stila mais il faut une nouvelle alliance mona nzambe oyo akufa akenda mais mutu ekosala yango Thomas Jacob azopesa message oyo na tanya open net ndenge na komona haleluya tubete unongo pote na moni kaza pete alimi oso bato boye mazara o ba uzo message oyo na nzape akitisi ko mwana za mingi na ngi na mona non c'est pas problème maintenant les âmes c'est mais ça probable sauf comme prêt n'a pas commencé la porte qu'un jour tel voyait aux gens bon pas mon va ça alors tout le macabre là il n'a pas été bien alléluia oyo asika ya bibi na semaine autrement alléluia mais à peu ça joue comment peut se jouer comme on appelle ça à porte de précision tala musika à mon message est touché il a musé mais dans la congrès il faut que moi soit là il me ça lui avec le contrat allez écoutez
ono kabisa esengera kutataka miliona tatu za awa miliona tatu za chance ya kuyo kwa mtu mmoja kuna wiki chaque jour nzamba zolo na biso asoko abo msele kukote peut-être exécuter na Israël pour que soki nzamba lobi apesi message na musakulu na mukengeli de Thomas asa mukengeli sentinelle et botaba na nzambe soki ye akomisi message onate ke muntu akufi na mbele ye makile ya mutu wana otanga na mutu ye mukengeli eza mode mais soki ye akomisi message mais yona ndato tangi matoyi to tshemi to makasi to tanga mitaka na zeli swabe soto kufi na ngo makile wa maita na mutu na ye ya komisi message en tout cas quand la température même si on peut dire que tout sommes dans mon qui moi la sonne mon qui est changé donc température en Zambie température comme ça difficile pas comme ça compliqué pas trouble pas guerre mais c'est quoi besoin de soi pas le comme ma casse vous allez payer des padans mais pas quoi imposer une guerre richesse c'est quoi il faut comme ça pas vous parce que ça et plan n'est au bout de la mer. Mais tout à l'heure, on a payé nous tous gros là. Ton papier cahier avec le nom pays il faut que ça annexer la caisse d'adresse. Il faut que le conserve. Mais c'est n'est pas là. Ma campagne politique, moi tout le monde. Donc mon qui est le souk comme monte sur bima et le tout ma samba, pas tourbillon, caraba, pas tigone, donc inondation. Grazie Dio su cui mi comunicato io poi ma tu non avevo devo chiedere la stessa che sempre siamo stili proprio olubini nini osdobi na koyoka message ko est-ce que le mot kama mina yo oyo sala ko wana peut-être kana za ko ila yo bio ni bino bima question tanto mais de ce ça na Esaïe 66 verset numéro 2. Esaïe, Esaïe 62 verset 2. 66 verset 2. Biloko nyonso oyo bozali komona ezali ngai moto asala yango nyonso wana ezali ngai kasi ngai yawe moto ya ngoi kasi bato basepisa ngai ezali nde 1 moto akela 2 moto abawa 3 moto kwa yoka kwa ngai na kubamba nyonso tumeto donc tant nous en présence ça et c'est tout ça ça vous dit la tout le temps de payer de partager qui na Esaïe 56 verset 1-2 que Nzambe est le pasteur à tous tama tayo adobika tous tama yaka na beli tous tama yaka ongoli mwaso samba tous et c'est ça Nzambe alléluia na tous on bike mwana lembo uli ya kiboti de mtu nyonso tous na kwa Nzambe mtu nyonso présent na kwa Nzambe en tout cas bola Nzambe ya musika na yeye awa ni administrateur muntu akilena muntu amawa te muntu oyo kama Nzambe na nini na kubanga nyonso donc Nzambe tabi mawa tous sont compétitifs tous sont comme des journaux les journalistes il faut que ça parole na ya Nzambe il faut que kubanga nyonso bateli ni beta bazwa ki message que Nzambe 40 jours azobo malini nano mengo alléluia même atomnen ba tumsuba zengi kumengo zetu avec ça pour se vivre que ça te quoi ça n'importe quoi mais sur le oyo uzokufa moi ni ngo bateli ba sana ngbe wutel konji
jusqu'au plus bas. Les Camboyés essaient tout ça. Pas pour t'aller dans Jonas. C'est qui balade à la paix, balade à ça. Va chaîner. Mon conseil à l'Afrique. Mon conseil à l'Afrique. À quoi ici ordonnance? Avec un mboka nyonso. Na pays mutu nyonso. Na nyonso. Eza igwele. Donc moi il y a un tombe de non c'est des choses. Mon problème nous a gêné prier. Voilà mon dire allez lui mon paix comme lui. Ma ko dia o za ko za. Ta nzamba tala ki sala sala. Ko panga o nentendo manaye. Ta yoko bandi. Nzambe a changé ma kanisa. Voilà mon maman soso. Yo ngai tuki tusui lo banzambe na kubanga nyonso. Pour aider mon oyo à pesi bakwa. Nzamba za kama hada tuti. Papa lo ba awa azaka mutu ala ngate nyingi te. Azaka mutu me aboya bebili. Lolo nzamba wala mutu ala nyingi. Azaka wala mutu ala nyingi. Mais moto oyo azaka tosi azaka oyo nzambe oyo azaka souci ya nzambe oyo ni kosunga nzambe na projet sana ko mutuna alingaba ngosana ye asepe sana ye nete awa moto wazo ya bali nzambe ko panga nyonso abe pa ona yoki tana kuna ndako kusema kanisi wana ko ndende zo tambula we ako panga tato mboka tusika ange ça pour madame c'est la protection. Et ça, ange mobimba que la vie se fait pas dans les choses. Est-ce que parole au lieu on va appliquer mon kéré par là. Nous allons appliquer la catégorie. Nous allons appliquer la catégorie de la yo. Il y a beau nous tout à fait ça. Ni yo so comme ça. La projet là. Mais sinon la projet on a bien c'est ça. Nous allons se faire là. Donc là voilà. Esaïe 57 voilà. Le verset au verset. Voilà, moi, je n'ai pas de problème au boulot. Nous avons une alliance, nous avons une carte de compris. Nous avons un pays, nous avons un pays. Et ça, alliance, c'est un bébé. Et ça, nous avons un alliance, c'est un bébé. On a une reconnaissance. Nous avons un reconnaissance. Nous avons une reconnaissance. Nous avons une péché au fêlé. Nous avons une reconnaissance de sentir la péché au fêlé. Ou à sa reconnaissance, nous même au haut, nous avons pris au pays. Mon droit à sa reconnaissance. Il y a un des Nzambe, il y a un peu ça accès à la catégorie. Ou à sa reconnaissance. Ou à sa reconnaissance. Ou à sa reconnaissance. Il y a un Nzambe. Apa